Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso to bolinga mama Eliani tu na pesi bino mbote. Ebo ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? J'espère que boza malamu. Wabino mama Eliani tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Bino pe kote na bino ndenge nini. Est-ce que boza malamu? Komela ngande bo mesana komela na ba commentaire na ba ke bae bangai, bae balinga kanga baza malamu esala nga toujours esengo makasi ko ba ke bande konanga baza bien. Na to sola mwa mukie ndi to mesana ko sola ngana bino to sola mwa mukie boyebi ke boza na kati ya émission na bino ya préparons-nous pour le mariage ya ngonde vraiment ezalaka concept ya émission na biso na Eliane Nitu TV ndeko zotala nga so ezambala liboso ta encore koti na YouTube bien na télévision na yo okutani na ngai na kosenga na s'abonner na Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage chaîne na biso ezali chaîne oyo elobelaka makambo etali vie makambo etali mabala ya onde makambo chaîne na biso elobaka malgré to kota pe na mwa ba gauche droite ba divers ce qui est un peu normal mais tolobelaka mingi makambo oyo etali famille nako banda kopesa merci mingi na bandeko bayoka kimbela na ngai na kanisi boyoka kana yebisaka bino likambo ya orphelinat na Congo ezali na mwana na nga moko ya mwasi na otanga kombo na ete mais nalobi nzamba apambola ye apambola mobali na ye apambola bana na ye so botali na mutuka na nga botande eza ya kotonda mutuka etondi ekiti na se na bakarton nyonso bozomona ezali biloko ya bana oyo ndeko apesi mpona orphelinat nakoki meme kolakisa bino yango bien oyo nyonso bozomona wana bakarton na kati ya mutuka na ngai nauti kozwa yango bomoi bakarton nyonso bozomona nyonso oyo ezali don euti epai ya jeune fille na ngai na mobali na ye bataka mama Eliane Nitu bayoki mbela na nga bayoki kolela na nga ndenge nalela ke bandeko bana na nga na mboka Congo nazaka deuxième mama na bino naza na bana na Congo kuna le cœur d'une mère na orphelinat o balaka na posa na bino bosenga mpona bosunga bango bandeko yango nayaka kobelela bino ke bosunga ngai mpona bana merci beaucoup na couple yokoki kolela na ngai nyonso euti na couple moko biloko bozomona euti obe na couple moko nde bomoni biloko wana couple moko moto epesi ngai yango vraiment nzambe azala na bango vraiment nzambe azala na bango nzambe abatela ebele biloko bapesi mpona bana na ngai vraiment kuna na Congo nasepeli makasi vraiment merci beaucoup nzambe azala na bino namela na mwa mai moi eza makasi moi eza ya kosaka na te libanda na yango fo komela mai ebele komela mai mingi mpona santé eza important bomela mai mingi tokota na lisolo naza kosolola na bato oyo baza na kati ya mabala surtout ba jeune nde naosola na bango parce que nayebi ke bambiaka si bakola deja mwana moto aza na kati ya libala sasala na ye 30 ans mazoko koconseiller moto oyo aza na ebandela libala te omona moto asala 40 ans de mariage mazoko koconseiller moto aza na 2 ans 3 ans de mariage te na yango deuxième mama na bino naye kosola na bino boye ntango ndimi libala mwasi to kompe mobali bokomi kovanda ensemble mwasi ya libala azalaka mwana moke te mobali ya libala azalaka mpe mwana moke te na ndako no ya libala mwana nga mwasi ozotala nga to mwana mobali ozotala ngai Bible elobi mwasi na mobali so babalani bakomi mutu moko 1 + 1 = 1 na ndenge ya bolingo bakomi mutu moko ntango bokomi mutu moko il faut botambola na esprit moko makambo na bino bosala yango nde moko boza na complicité boza na boyokani mais defo moko ezosala mwa moke na bana oyo baza na mabala oyo babalani sika baza na expérience ya mabala te bavandi 2 ans 3 ans 4 ans parce que de 0 à 5 ans so libala nani okokisi 5 ans te ezaka na bambonge ya ndenge na ndenge mwasi akomaka na expérience to na maîtrise ya libala soko asali 5 ans na ndako ya libala nde motema ekomaka kokoma monene nde to baki mwasi azaka motema monene nde ekomaka koya monene eloko moko oyo ezozala kaka mabe na mabala oyo ya poto na ye koloba na ntina eloko ezozala kaka mabe na mabala ya poto eza nini ezali ke bana mibali ba jeune marié
mingi bazo ba nenga ko se comporter te na basi na bango. Préparons-nous pour le mariage. Tolobaka mingi pona bana basi mama tiaka mwana na mwasi aza ko expliquer mwana nga mwasi tala libala okeza boy tala libala ezalaka boy tala respect na mama bokilo respect na mobali na yo respect na basemeki respect na boy tout ça wana ezaka devoir ya mama nyoso mama moko te pisaka mwana ke mwana na nga lokoko ke libala finga mama bokilo finga papa bokilo finga mobali finga bandeko te mama moko asalaka makambo wana azate en tout cas bandeko azate. Par contre, c'est comme papa, bango bavandisaka bana na bango te. Ba papa bavandisaka bana na bango te pona ko te ape bango ke mwana ngai ndenge kina libala boy. Mama mwasi na yo kofinga hete. Bande kwa mwasi kofinga bango te. Éducation libala ezozala mingi na sens unique. Mingi. Mwana mwasi baza ko éduquer ko lakisa ninga avana na libala. Kasi bana mibali ba parents na bango bazwaka te ko lakisa bango te nina avana na libala. Bana mibali abali akona ndoko libala azana mwasi maza toujours na serge point ya mama na ye. Azana serge point bandeko ne. Mwali kamumuke akiko yebisa mama. Mwali kamumuke ayebisi bandeko. Nzoka soko lingo vanda bien na mwasi na ndoko ndako libala. Kokenda kopesela ka mwasi na rapport na famille na yo te bandeko bootala nga ba mama bokoswana bana te ezaloza mama mwasi otali video oyo oza mama mbali bopesa bana na bino ba jeune couple batala ata mwana na mobali mama pesa ya tala makambo na zoloba okomona yo mama ya mwasi mwana na yo kopesa rapport moi ma femme elle m'a fait ceci moi je suis fatigué moi boy na boy au lieu pesa mwana conseil c'est que mwana ngai libala ezalaka bongo le haut et le bas le boko ozala bien le boko swana le boko ozala bongo alobi nani nango alambeli yo te sia ngamo mama na ba mwata alambeli te ngamo na kolambela yo mama wana ozobongisa toza kobebisa mwana mobali akala ba caprice akoki koya pa yo mama eza normal ke mama tala mwasi na nga boy mama ko parole ko bakisa susu moto na kati ya moto te petrole na moto po epela te zo mwana na mwasi lokola mwana na yo lobane papa omoni ndenge leo boso na mwasi boko lambela yo problème ezate lobi akolambela okanga motema lobi akolambela yo est-ce que boswani osolo na mwasi na yo faute eza ya nani ya yo te ya ye soki mwasi boko lambela soki oza na tort alors kende ko s'excuser po bozonga la bolingo na bino bozonga na bonne ambiance mama mobota zaka ndenge wana mais la plupart bana ba mama o babota bana mibali bazoka ka part baye ko biso likambo moninga ya mwana ya moninga oli uzwana mwana lokola mwana oya yo ozu mwasi ya mwana ochieka na place kibokilo okomi komona kaka mabe nyonso ozomona ye mabe po ochi na place kibokilo soko ozu pe lokola mwana na yo moyo mona penza mabe na ye mingi ekozala te mais lokola yo boko zo lokola mwana na yo lokola yo chieka place bokilo voilà pourquoi ozomona mwana wana aza mabe nzuka mwana na ope ya mobali aza pe mabe. Ba mama mingi bali ko pesa bana na bango mibali conseil te ndenge ni bako kovanda na mabala bana basi bazana ndako mabala baza kolela trop oyo kaka kende ko yebisa mama na bango akende ko yebisa yana bango akende ko yebisa bandeko na ye bandeko ne bakomotela nga à travers ba osepela nga lisusu te yango na opesa bino conseil bana mibali soki olingo zala na kimia na libala na yo kokendaka koyebisa ka makambo ndako no epa ya mama na bino te koyebisa ka makambo ndako no epa bandeko no ya basi te tango ozopisa bango ozopisa ba arme ya koyina mwasi na yo parce que il faut boyeba ke na libala ya le haut et le bas na libala ko swana ezalaka mwasi na mbali boko swana lundi bokanga bitumba mardi mais bokanga ennemi mardi mercredi bokoloba na po boza ndako moko boza déjà mwasi na mobali boko yokana ko swana na libala elekisite ko kabwana ko buna na libala elekisite ke boboyani non ata bokanga ennemi une semaine boboyani te ezaka kama matata ya libala boko yokana kaka tozo senga na ba mama o ba baza na bana mibali bo luka pe ko éduquer bana na bino ya mibali bana na bino ya mibali za facilité mingi ya ta mère boyoka kango ta mère casse-toi mais c'est ta mère ce n'est pas la mienne wana bana mibali mais ba mama bovandi sakabana na bino ya mibali te po yebisa baki papa epa yo bali mama ya mwasi na yo fo pesa respect za lokola nga mama na yo mwana nga ozaka na langage mabe ya kofinga bandeko no basi kokende kofinga ka mwasi na yo te mwana nga ozaka na respect yeba ko respecter ba bokilo okomona mwana mobali bokilo
Akepa babokilo alati casquette to pe ekoti na mutu. To mona kana signe ya respect. Mwana mobali so alati ekoti na mutu, alingi kopesa ta mutu mbote, azoka ekoti alongoli, mwa muke apesi mbote, simazi ekoti na ye azongisi. Moko mwana mobali azopesa bokilo mbote na ekoti na mutu. Aza kutu kuna te. Okomona lati taille basse akepa bokilo. Mais mwana mwasi soko abia tika kaka mwa tolo libanda. Mama. Ya zotika kaka tolo libanda boye. Mais mwana mobali akokene pa babokilo na ye alati taille basse sous-vêtement na ye nyonso mama bokilo amoni papa bokilo amoni wana bino bozo mona ngote ba mama bota bana mibali botelemela pe na éducation ya bana na bino mibali bana pe ya basi baza ko souffrir na ba comportement ya bana na bino mibali bana basi bakanga mutema trop mama navana makambo trop mama so na bisika mama nanga ko ina mobali nanga bana basi babaka toujours ke mwana mwasi za kamaele koleka mwana mobali mwana mwasi zo mona kena koloba makambo na famille nanga ite bako ina mobali nanga me mwana mobali te mwana mobali mwanda likambo ye wana ke ko bisa mama mwanda likambo ke ko ibisa ndi kwa mwasi ala pesi bango ba arma ko ina nini mwasi na ye makambo libala babimisaka yango libanda pamba te makambo ndako libala babimisaka yango libanda pamba te bandeko bozotalanga ezala yo mwana mwasi makambo libala babomba yango na kati ya libumu babetelaka yango pe bakamarade pamba te nyonso ozopesa arme ezala na bakamarade ezala na famille ozopesa yango arme bakodetourne yango contre yo lobby mwasi soko abali aza mama il faut yeba ko supporter makambo belo tia yango na libumu na yo mwasi soko moza un problème na mobile kende ko yebisa kama mama bokilo kwa ko yebisa mama na bino te poso ko yebisa mama na bino na se akanda akoki ko répondre mabeto abanda ko yina pe mobali na yo muke mobali so za un problème na mwasi ko yebisa mama na yo te kende ko yebisa mama bota mwasi na ke mama tala mwasi na ngabo tala mwasi na ngabo wana nde libala na bino ko vanda bien eza vraiment na ba mama bokilo mingi to balingaka basi ya bana na bango bocha na ba commentaire so na kosi ba mama bokilo bo tala nga bocha na ba commentaire so na kosi mo eza makasi ba mama bokilo mingi te balingaka basi ya bana na bango abota te bolingo ezaka mukie surtout soko sa inaki mwaswana tango babalaki ye ata boti quadruple balobaka soki quadruple soki nini soki 5 triple bino ka mutu bokoyeba akolinga yo kaka te po banda mokolo liboso eloko asepelaka na yo te akolingo kaka te atoki maternité 10 fois yeloko asayinaki yo akoyinaka yo kaka bamama bokilo bamama oyo babota bana mibali boza motema makasi na bana ya baninga okomona entre temps yo pe bana no basi baza pe na mabala metango osala mwana moninga mabe bongo bana no baza na mabala yokanisa bango te okomona bato bobali place moko mama ya mwasi na mama ya mobali boyokanaka te bozoyokana te mpona nini bokomi lokola baninga bokomi lokola bandeko oyo aboti mwana mwasi oyo aboti mwana mobali ntango bobalisi bana na bino me boza na boyokani boni na mboka poto oyo mama na aboti mwana mwasi na mama aboti mwana mobali bakokuta na Château Rouge oyo apesi nini bomoti ko bokomisa ngali kukuma oyo apesi na gauche oyo apesi na droite balingi ata ko se sentir te et pourtant babalisi bana et pourtant baza na bakoko ensemble na bavin na bakoko na bango makila na bango mibale eza me bayokanaka te mpona nini mpona mama ya mobali aina mwasi ya mwana mpona nini mama ya mwasi aina mobali ya mwana bizalelo eza mabe bamama botika kokotaka na bamabala ya bana na bino ezala bamama ya basi ezala bamama ya mibali bandeko ya mibali botika kokotaka na bamabala ya bafrère na bino parce que bino na mabala na bino bozalaka bafrère na bino baya kokota te po bato balinga kota mingi na mabala ya bato ezalaka bana basi yo komona yo mwana mwasi bando bala bafrère na yo batungisa kota na libala na yo mais yo mosa kotungisaka basi ya bafrère na yo na mabala na bango na faute ya nani na faute ya ye frère oyo akakopesa bino ba rapport elle a fait ceci elle a fait cela parce que frère na bino aza mûr te frère na bino c'est un enfant dans sa tête na mutu da eza kaka mwana akoli na ye te voilà pourquoi ce likambo eza moke akakoyebisa bino yo moto boti mwana mobali soki mwana mobali aza kopesa ba rapport a mwana mwasi bani soko oyeba kozaki mwana moke ofaka kobala te po libala ezaka ya mikolo mobali ya solo mobali ya malonga akenda kopesela mwasi ne rapport te
Moi c'est rose la raison éducation pas ba parents na ye. Tango ko bala makambo mobala o sepete mobala ya rédiquer azongisi pe na nzela. Azongisi na nzela. Ba mama bana mibali na ye ba te soki ezalaka nini. Eri nyoso bokotaka bana na se ba jipon na bino pona nini. Bible lobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Bosala ka bon parce que yo moko yebi oza mwasi obi ke mingi basi ba dominaka mibali mingi mibali ba yokelaka basi na bango alors ozolinga te mwasi ya mwana na azwa mwa place wana ndenge ezalaka oza koyina ye pona yango. Shame on you, honte à toi. Ya mabe ba mama faut ko changer bizaleli ba mama eza malamu te olingi basala ote kosala pe mwana moninga te. Nyoso tosalaka efutamaka anasa moyo awa kaka na se place kande mo engali boy engalaka pona mutu nyonso pona makambo nyonso mbula so ebeti pona mutu nyonso pona makambo nyonso faut ko salaka très attention. Vie eza na maboko ya Nzambe, vie eza na maboko ya Nzambe. Bozwi Nzambe apesaka mutu mayele aluka po akoma na bozwi. Bato nyonso tute basalama po bazala bato mbongo, bato musu basalama bazala vie moins standard. Bato musu basalama baleka une fois par jour, musu baleka 2 fois, musu baleka 3 fois, musu baleka 10 fois. Musu botama na luta or na munoko na bango. Nzambe kanda prepara via bato. Na kosenga mingi na ba mama oyo baboti bana mibali bosala effort bo ediki bana na bino po bana basi mingi na mabala bana bazolela mingi bana bazolela boni bana babotama bazo mibali babuta na Afrique ba bledar ba pesa bango mikanda après avoir rezo mikanda bakimi boni baboti si bano babotama na poto aboti si mwana déclarer mwana tango azu mukanda kimi akei boni baza ebele makasi bo vandisa bana na bino boyo ape ko pesa bana na bino conseil soki mwasi na mobali bazoyo kanate nazo ba couple ba jeune mwasi mobali bazoyo kanate mama ko tala ka mabe ya mwana mwasi te sala lokola yo boti mwana na mwasi kozoka para mwana mobali te po pai bazaka bomba na kati ya ndako oyo mwana moninga mona ka mama yo yebi yango te bana basi ebele baza na instinct maternel bana basi ebele ba ko bomba makambo bana basi ebele balinga te ko nyokola ba mama na bango na ba problème na bango mabala ba bomba mingi biso na bisi mama nga na osa mama nga pasi na ko nyokola mama nga na bomba kaka me bala mibali ba bomba te bakenda ko bisa banani ba mama na bango parce que ba mama balinga ko kata cordon te na bana na bango mibali bazong saka bana bango toujours na se ba jupon bazong saka bana bango toujours ba bébé bana mibali bakola anokite mwana mwasi babali na 22 ans. Mobile a 28 ans, mais moi ça 22 ans, ma yé de koleka mobile a 28 ans. Pourquoi? Parce que maman ozo saka moi na sa jipon. Moi na sa bali, tika moi salambela e. Tika moi sa s'occuper na e maman. So moni moi sa moi na zola mama lamute, benga e la kise kasko critiquer eta. Yo moi sa moi na yo comme se critique na baninga na yo. Moi sa moi na komi lokola mbanda. Moi sa moi na komi kotonga e na baninga na yo. Moi sa moi na komi kotonga na muziki na yo. Moi sa moi na komi kotonga na église na yo. Moi sa moi na komi kotonga na famille na yo. C'est la terre. Moi c'est moi na yo moko. Bine bako c'est pas les belles bazaba parfait. Bazaba parfait. Non. Bazaba parfait. Bo sala effort ba maman. Bo bongwana. Bo te bana bino mbali ba ko respecter ba mama ya basi na bango. Ba ko respecter même basi yo bango babali. C'est très important. Na vie kotuba ka musapi na mwana mutu te koluka ka mabe pona mwana mutu te po lobi toyebi te na koyela bino deuxième lisolo bon lisolo bete bino lelo bokanga ngo bia mukona ko ya kopesa bino deuxième lisolo nango boba lisolo mama ni tobetaka suite nango nde yango yo natiki bino. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalosako muna nzamba nubelishane bana betu bonso. Bye bye.